Bon début de semaine, Namabote Nabino, Bojami partout dans le monde, Skolanda Kindo qui politique à mon konalelo, émission d'analyse politique, les alaka toujours wana au rendez-vous pour na copé Sabino, d'information, peko analyser Nabino, ba dossier, copé Sabino, le pourquoi de choses, nde tuloba toujours à to analyse kato critique kasi nasuka na nyonso tumemaka libanga o ezali bongo Pierre Nabiso pona kotonga édifice monene ezali bongo République démocratique du Congo yangai wabino Naomi Mpila nazali wana toujours na esika nanga pona ko présenter les bino émission moko na lelo nazanga mon côté comme d'habitude dozaka toujours elongo na invité nanga ya lelo ezali bongo madame Solange Kumeka plutôt, Madame Solange Kumeka, je m'excuse, Azali Moko Azali coordonnatrice ya l'Isanga Ligue de femmes Kimpavita ya parti politique à Anadek et non on a été kosola moi mingi na etali bongo actualité politique mboka na biso nyonso zo le kana pona ko yebisa bino que na etali actualité moko na lelo premier ministre Azwami Wita weekend eleki na Goma wapi akendaki ko palpe du doigt situation e ba sinistré pe ko tala makamni nezo leka kuna komaki na observatoire volcanique ya Goma et akomaki na ba cité ya Niragongo atambolaki lelo oyo azozela na Bukavu pe apesa ki bongo point de presse na tongo ya lelo tokozongela bino pona kopesa bino ba détail bo continuer kolanda kan benyo so koyebisa bino nyonso ndenge makambo eza kolekana alors émission na biso bandi tozana mwana mboka Solange Kumeka azali coordonnatrice ya Ligue de femmes ya Ligue des femmes Kimpavita na parti politique Anadek et donc on a été kosola mwa mingi mwana mboka madame Solange mbote nayo mbote mama Naomi bonne santé ouais santé za malamu to sepe kozwa na tongo lelo pona ko partager plateau kindoki politique oui ngape na sepeli kokutana bino mokola lelo boni parti Anadek oui parti ezotambola na elongo bani ezotambola malamu ezotambola kitoko makambo tu eza kitoko agenda na biso eza vraiment donc eza vraiment fournir eza vraiment trop pris na ba eza ma trop charge na ba différentes activités à parti donc parti eza très bien eza ko marcher très bien lelo bozo kanate lelo tozo ka ba réélimination ya presque par parti politique et beleza ko c'est rééliminalisé partout dans le pays tout moni IDPS azo kita sur terrain ko implanter ba parti naye ba parti belezo sala yango pour préparer 2023 bino ngam na bino bozo kanate ni nezo sale makuna par rapport ya ba élection ezali koya. Bon, par rapport, il y a des plantations, il y a des différentes bases, il y a des parties. Je pense que biso toi sur les terrains. Toi sur les terrains, toi donc par-ci par-là na Kinshasa, awa na Kolwezi, na Lubumbashi, na Nord Kivu, na Bukavu kuna. Donc toi presque partout, toi planté vraiment partie na biso na ndenge longo bani pour na toi ko préparer 2023 ndenge nini to kumbela masolo na biso. Bozo li qui nyonso oza malamu à partir de 2023. Oui, certainement na 2023 to pense to pas toza ko banza ki donc makambo nyonso ki leka kitoko. Anadek parti cher ya monsieur Osé Matembo azali bongo moko elisanga politique FCC qui non le loi atikala fidèle pourquoi bolongo était na FCC alors que déclin salemi bino bozo c'est la poste était botika na FCC pourquoi? Bon, en fait, biso parti à Anadek oza ko kambama na autorité morale age Matembo Toto, toza toujours fidèle na FCC, toza na loyauté na biso na 4 points cardinaux na biso totambola nango, toza na biso loyauté, toza patenté, toi patiente, tozali na fidélité na biso donc na autorité morale ya FCC, c'est pour cela toza na biso toujours na ekaka to kumba masolo na biso kaka na niveau ya FCC. Bozoli ki na logo ya FCC na 2023 population indima bino. Oui, mais pourquoi pas? Indima biso te pourquoi? To rebattre campagne na kumba ya FCC pe to kolonga. O ka ke bat bazoloba, bat balobaka, Kinshasa lobaka population lobaka ke Kabila na batu na ende babomi mboka o. Donc bino bondimi na bino bo vanda wana pe bo
ndima komema héritage wana ya mabe. Non. Wana eza nango ba chantage oyo toyokaka na nzela ba discours ya libanda. Eza ndenge wana te. Biso na 2023 tokobattre campagne na kombo ya FCC. Tokotala ba oyo baza koloba kaka bato wana population wana kaka bazoloba makambo ya FCC ke no bato ya Kabila nde babomi mboka. Bango kaka nde tokotravaille na bango. Même si le binde on a été actuellement le langage j'ai changé bango vaut mieux kutu Kabila qui gouvernement tozana ngo sikona ba autorité au bazar pour le moment. Donc c'est pour cela encore tozali na fidélité to na loyauté na biso toza constant na makambo na biso toza ko sala. C'est pour cela to pona na biso mo continue na biso ya FCC toza ko tambola na ye bon soutenir na 2023 comme étant président. Bon en fait wana za agenda caché na nous to élaborer en côté to za peu prête à ko dénoncer ya ko annoncer en boye brusquement mais to ebi que to za na candidat ou candidate na biso na 2023 auto soutenir et c'est une mission qui d'occupe politique to za na madame Solange Kumeka na plateau na biso lelo mais boye ba ke FCC ba dégué zo continuer ko quitter ba révélation à somme notamment révélation ba makambo ba carte visa je sais pas trop le belangote hein na FCC ba te belé ancien régime ba bimi ke bazana ba carte visa bazo récupérer ba $50,000 na ba fin du mois donc beaucoup de dossiers noirs. Alors avec cet héritage là je sais pas comment est-ce que vous allez vous en sortir étant que membre du FCC. Bon, en fait, par rapport à dossier wana bon balobaka kali kamuyaka na ngonga nango ezaki tana bango moi to ko to profondeur na makambo wana ezate parce que to ebipé débit à likambo te na suka nango to ebité mais eza information eza ko circuler actuellement moi vraiment to ko ta na profondeur ezate. IGF est confirmé. Oui, bien sûr, IGF ndem ta confirmé mais biso toza vraiment na capacité à côté na profondeur ya ngote parce que to yebi makambo ngote bango so bali ba juger so bazela biso na 2023 on ende ba bande na juger biso. Toujours continuer l'émission Kindoki politique ya moko na lelo to lobela éruption volcanique na Goma dossier o esala ki bongo ezo sala actualité kino moko la lelo ezala ki eloko moko esalemi par surprise bato bele ba kofi plus de trentaine d'ailleurs ba déplacé bazo compter lelo oyo dans les 40,000 déplacés dans toutes les zones où ils ont contouré ville ya Goma yo edoko catastrophe wana o analyse qui ont le lengeni to lilobano pona Goma ezanini. Bon en tout cas pour na likambwani salama pa bande kona biso Goma en tout cas toza ko donc toza ko repentir na bango toujours makambo ekomela bango kuna ezalaki likambo moko te ke non bayeba yango pour que bazo ba mesure bazo ba préoccupation pour que bayeba ndeni na ko déplacer mais yaki likambo moko a brisque mais toza toujours na bango de cœur toza partager na bango toujours à tout moment toza na bango na bandeko ba camarades o bazala côté kuna to évolution de nele ke la ba côté kuna mais eza vraiment triste pour na autorité en mboka na biso eza vraiment triste makasi. Comment fait-il que bino bo déloger batou na site wana botindi bango na côté mususu botindi bango ni mousse ni toilettes o ya portatif wana bakoko salela donc autorité congolaise azali na mesure ya ko garder population na été na tango ya difficile et là on est to déplorer nde yangwana donc eza vraiment pas si pesa vraiment donc to ebi kundeni na ko ki ko définir problème e ko ilukuna te parce que ba scientifique bango ba yeba kaka ke non dire ya makambo na ndenge salamila na par rapport au matériel bazala ki nango et permettre ki bango susu ba yeba ko détecter te donc bango pe baza surpris na makambo ngo. Donc makambo na so lebito le bezaka pas simi pour na mboka na biso. N'est-ce pas que héritage gouvernement ya Kabila etikeli baye Tshisekedi lelo o to komo zo ba conséquences kaka te eza héritage ya Kabila etikeli gouvernement o te eza likambu déjà baye biango déjà ezaki déjà préparé parce que diront que non bango baye ba kezara pendant 20 ans. Si ko suspendre bango sali 5 ans de 2020 bon bébé tina ba 2050 ou ba 2000 combien mais et brusquement ndengwana vous voyez eza problème ya gouvernement Kabila te eza problème ne ya autorité congolaise batouana baza ko pesa demande na bango
baza kota, comment dirais-je, koloba devi na bango na ba état de besoin na bango ya ba matériel baza na besoin nango. Il faut qu'on réponde bango aussi urgentement au moment où bango bazaki na besoin nango ba minimiser yango. R salinde ba catastrophe au monde sikonde ba komi ko kende komi trop tard. Donc gouvernement na biso assumer yango ke aza coupable ya makamno so eleki kuna. Tika tu annoncé que Tolobaki Yango Liboso, que Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, on a délégation à 12 ministres et équipe nae bazali vraiment sur place na Goma, wapi bazo tala likambango malamu pe balaki même des gazages ya la qui vous pona ko prévenir na makambo ko ya mikolezali ko ya kasi na bande kuna biso à Goma bazali pe to landela qui quelques vivres ici et comment qui pour na bien-être na bango mais ça ba misusu bazali toujours na ba problème ya kolia problème ya ko vendre ba misusu ku ba comme dia kozonga na ndenge na bango alors que gouvernement essaie de bozongi moko progressif quoi ba ba ndozonga ndambu tinyo so bozonga pour que danger ezala totalement écarté en tout cas tozoli que gouvernement kozonyo so na maboko responsabilité na bango pour que makambo ezala vraiment malamu to lobela likambo etali bongo état de siège prolongation otaki ko salema prorogation état de siège et salemi na Sénat pe na Assemblée nationale ce qu'il faut le loto lobela likambo etali bilan étant que moi na mboka état que patriote lona longola na likambo qui kabiliste étant que patriote et loko mo la mboka président de la République Félix Antoine Tshisekedi da sali lelo oyo to ko koloba ke bilan nango eza positif ou négatif. Bon pendant makambo état de siège un mois na bango ka kilobi hein les 6 un mois donc faut pas prolonger sur encore 15 jours. Totalement même si on a 15 jours ba ko ça quelque chose hein mais 2 jours passés au toki ke ba to kufi belé hein na ba deux provinces wana ba 50 morts ba kufi comment tandis que abobanda na debi boebende ni ko stabiliser situation yango secteur wana boebende ni ko stabiliser yango mais to ebitelo ne sali lisusu ke non na quelques jours pour que to valider bango il y a eu beaucoup de morts wana to ebate so ndeni to koloba to pesa bango pour sur point négatif ou bien point positif concernant état de siège wana en fait tous hôtels là bon 15 jours baba kisili bango to 6 on wande to ebande na valider bango mais oh salemi déjà c'est bon non c'est bon to le bandenge nini plus de 90 personnes bakufi karabu bakufi ndenge nini basoda wana bazala ki wa pour na ba gérer population wana batala ka munguna uti libanda ya kota bomi batakei bino bibotika bomata muto makote to ndima ngondeni en tout cas pour na point wana to za no 15 jours aussi là comme ça to ebande ni ko valider bango pour le moment naza na point ya ko donc naza vraiment na argument à vivre vraiment ya commettre était par rapport à état de siège wana étant que dire ba pesa bango na necessité ngapi na ko pesa na ba valve na ngate. Mais quand même, tout le bel alikambo etali 18 ans na bino état de siège ezalaka lelo au mwana mboka Tshisekedi d'ailleurs kobimisa yango bino pendant tout ce temps bo tika kobimisa idée wana te quand même yaza na volonté. Non, pour mes années état de siège wana bimia c'est combien de temps on a biso est-ce qu'il y avait des morts comme ça? Est-ce qu'il y avait des massacres comme ça? Il y avait des sabotages comme ça. Il faut dire qu'il y a eu guerre en RDC depuis plus de 20 ans. Bien sûr, il y a eu de morts, il y a eu de guerre plus de 20 ans, mais par rapport à année biso to jiraki na année oh c'est différent biso to jiraki mais bande ko violer biso territoire boete pa batwana oh to bengi ba rebelle wana oh ba na nini na province moko bo ba ko siéger wana ba matsa drapeau bande ozalate to ko mona onkara nyonso na année oh nde o jamais ko juger biso ndengwana donc tozotala état de siège na bango ndeni negesi la comme ça to bande na ko valider yango. FCC en opposition, vous faites des propositions aussi pour que Mboke kende liboso. Bien sûr. Tous en opposition radicale, tous en proposition qu'on proposait pour l'Assemblée nationale pour que toi avancer. Ni si bosali pour que Mboke kende liboso soit bozo zela kaka 2023 pour l'Okolobaki. Bon moni bango basali ma baby so tant tous écoute za ki mieux. Apparemment bozo nde baloba na lingala bozo lakela kwa bozo kindela bozela ke simbate. Et si mbate comment ça biso tola na besoin volonté ya mboka o ebonga
biso état que toza ba opposition toza na ba proposition na biso ya ba loi ba différence loi toza ko déposer na Assemblée nationale d'ici quelques mois passé wana ezanango déjà apporter tout le monde ba koyeba ba biloko ni to proposer pour que toi avancer. Est-ce que vous que Martin Fayulu a accusé Bino Brozala toujours en collaboration na président de la République et que vous avez ça hypocrisie? Tout ça la hypocrisie bon en fait makambu ya Martin Fayulu vraiment bon. Il y a autre boy qui besoin opposition te abimisa Bino déjà. Il y a boy étant keki. Il y a Zanan. Il y a boy étant keki Azanan. Opposition za ba nationaliste. Ezande biso nde toza ko simé ki opposition ngo. Moi kokota makambu na ezate moi pour répondre ezate donc nga naza beaucoup plus na hôtel makambu na biso opposition donc oya lobby wana bon on est allié s'engage que yemoko eza liberté d'opinion liberté d'expression akolo bandeni na lingi mais biso toyebi makambu wana te vous en opposition tozali na opposition kokoko bimana nzela pe bozwi gaz madame tozali na opposition tozongo te pourquoi tozongo te pourquoi toza ko assumer toza ko assumer ba ke gaz yango ekomi mikolo ekomi ya couleur ya na couleur moko roi violet boye eza makasi eza jeté madame toza ko assumer yango soki batamboli bien te toza na droit opesa mot d'ordre to bimana nzela eza ndengwana population za na sima na biso population za na sima na biso pesa la carte toujours na sima na biso tozo ko ba émission na biso kindoki politique ya mokona lelo atako boy kolobela likambo etali Martin Fayulu marquise bino lisusu ke FCC zo bongama na cash pona koyiba ba élection lisusu na 2023 déjà zo bongisa déjà proposition na ko bimisa bat na balabala pona koloba ke bozo préparer glissement to tricherie na 2023 par rapport à la loi où l'état qui cause la promulguer na Assemblée nationale. Bon en fait makambwana nandimité parce que biso na cache déjà to kabwana siko to communiquer ndeni pour que to se réunir encore pour que na 2023 na 2023 batu ba battre campagne na ndenge na bango ba o ba kozwa bango nde ba kozala eli ba o ba kozwa te bango nde ba kozala na c ezande mwana biso déjà to kananga te ndeni to ko kana bango so pour que na 2023 to bandeni na osanga na bango na 2020 to sanga na bango pesi négatif si qu'on a 2023 nde to za so na bango je ne pense pas biso to sa makam na biso na ndenge na biso étant que ba opposant bango pe ba sa makam na bango na ndenge na bango deti biso na koloba beaucoup plus que non na biso na anadek to za déjà sur le terrain to bon c'est déjà ba campagne na biso d'ici le 19 a nga mo ko coordonnatrice on a ebsabino to za na terrain na ba différence na circoncision ya lukunga donc toza déjà mobilisé partout dans makambu toza na meeting moko populaire kuna pona préparer toujours banzela 2023 au mona ki makambu ya zoloba ekende de perte na ndenga zo salela makambu donc un peu ça tant pouvoir en place les préparer soit majorité parlementaire en 2023 bino bozo mona le lengeni. Bon, et que ça a bien sûr eu majorité à Yemoko, hein? Ils ont formé, ils ont comment fabriqué, ça a eu majorité à Yemoko. On est que ça la malam, mais biso to compter majorité au yote, hein? To monde en okara mais to compter parce que mité ma bato na pe to ebité, to monde na bango to zala zana bango te ebini ni balobak. Nya so koloba na télé zate. On comprend. Donc, à Simene 2023, a soit majorité à Yemoko. Mais ce qui passe en côté ezakara match affaire troisième vague ya COVID-19 aux amants quoi ya ba leader d'opinion en mboka na biso to vivre première vague ya COVID-19 deuxième vague ya COVID-19 le lo za troisième vague ya COVID-19 o eza déjà annoncé yango ezali bongo une façon ya koloba que il faudrait que population et se protéger kasi likambo yango ya COVID-19 ute bandeli nango a na mboka Congo bato ebele bantimaka te kezali et puis ni esara que bato ba respecter ba geste barrière te soki eza pe na liloba moko koyebisa population par rapport ya komibatela mpona covid ekozani. Bon en fait par rapport ya pandémie oyo toza nango actuelle awa c'est bien ezali malade ezali coronavirus covid ezali na Kinshasa awa mais tellement communication nango nde bandaka mabe c'est pour cela batu nyonso bazwa kango à légèreté mais malade ezali par rapport ya ba mesure barrière o biso to koloba
ngana sa ba différents campagnes na moment et pandémie bandaki na pesi ba cache-nez na pesi ba désinfectant ba lave-mains tout ça qui un peu ba action belé wana to pesa ki mais comme na moment moko boye tellement ba toazo qui ont la légèreté bango pe ba kitaki na bango mais voilà maintenant le moment où tozali vague matili sous donc naza ko lancer appel na population na biso faut ba joa maladie o na considération ba komi batela vraiment pour na maladie o surtout que na saison o tozana ngo o nde yango nde mutematsaka ba contamination nango bazala vraiment très prudente pour na makambo yango ba koza toujours na ba nini na ba masque na bango na ba gel na bango pe ba toujours kosokola maboko na bango na savon na ba lavage na bango na ba différents points au ba koza nango donc o toko pesa concert kaka nde yango wana. Quelle serait la solution tout oyo bakanga ba église bakanga ba classe ba tout vaccin kaka qui par nani bon en fait au moins par rapport au vaccin au moins vaccin dirait nango aussi là ceux qui ba les 6 juillet au moins appelle sur le but que non bazo vaccin en plus de cela au moins c'est déplorablement pour na état congolais na biso baza ko pesa bango ba don wana ba vaccin wana ba ite dirait nango parce que normalement tu ebi que non qui s'il faut otalango toujours na dirait nango dirait faut ça même moulay 10 ans 15 ans 20 ans mais bino ba pesa bino vaccin et ça dirait mon il y a 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois il fallait ba boya ngo ezaki qui non essaye c'est partout dans le monde essaye ngo nde ana mboka Congo ande ba kobal baza il fallait pas bandana on essaye pas na bango kuna tout le monde a ba vidéo zo circuler na mboka mobim a outi na hôpital a vu vaccin obima kaka boye et ça lié palpitation par rapport ya nini ya comment dire nini tension na ye ou bien ya nini na bo terme mango et koya au mona appliquer crise wana soit akweye fabriquer ba maladie mususu wana komi boye moni ke za bien te eloko so ba meka ngona ba animaux ba meka ngo pa ba animaux wana ba oyeba bino encore ba bien za essaye yango boya ki na mboka o mais na mboka o pe je pense pas que même 100 personnes ba zui yango ancien ministre ya santé publique a joa ki yango eteni longondo a joa ki yango il est qu'est-ce qui prouve que ezala ki yango pona nini babuka ki yango en public boye te biso to monika ya bazo ko beta yango mbalama boso ezaki nango vitamine to le bandeni to ye bandeni. Vous n'êtes pas pour le vaccin. Donc, non. Nous allons vers le confinement alors. Donc, il y a un confinement par rapport à la situation. Pas de vaccin alors. Donc, il y a comme il là. Parce que c'est le but qu'il y a un confinement et ça a sous dégâts dans le Congo. Photo qui peut bande ko bazana goma kuna. Non, kuto seli bangwelo côté. Bon, si vous voyez confiner biso li sous conséquence to zaki na ngona confinement liboso moni bande ko belé ba famille belé ba la libanda. Bazangi mbonga ofuta ba loyer l'état aza incapable à surporter nani ba population na ye bo sikobo tinda biso sous na confinement ten to boya yango to koyeba ke non malade des aliments to ba préoccupation biso moko ndeni combien bati na vu na Kinshasa o ba mataka Transco ba Tondi City na Suka bis mais ça faut ya l'état congolais aza ba bise bela tinda ki mais ba biso to mona ngo tout le monde a casse qui D na ligne O D na ligne O misusu wane kenda wapi eza faut ta population un individu sombi ni voiture na epo na transport en commun ayebi déjà ko sala ngo ba calcul siko yo l'état que oui na ko assumer tant que l'état pesi mibeko pour que na to sa yango mais ce qui peut leki oyebi ki akobuka mibeko o mon eza pe d'une part ya l'état pe tout le bela pona aussi ça comme vraiment cochiter petit à petit vie sociale il y a mboka na biso vie sociale il y a ville province à Kinshasa quelques mois après kokota ya gouvernement Samalukonde presque un mois ndambo ce qu'il faut ça l'évaluation que tout va bien ou que il y a encore à faire. Non, il y a à faire encore après un mois il dirait à gouvernement oyo donc ça vraiment négatif. Vie est comme cher on dirait ba pays mususu to banda ko yoka nakala bango kutu ba komi susu bango kuna place baza ba komi ko envier biso bino bokimi biso abolbiki awa bino bien te toke kuna be bino bondi ko envier biso bino boza kuna biso envier comme cher est-ce que bokwa ko adapter la vie na biso to za nango point d'interrogation na minute sociale les ama be makasi sur tous les plans nini faut salima gouvernement faut assumer collier comme pas si dollar comme tantôt
koto 21 koto 22 muta na ndenge na donc chasse comme tambola muta na ndenge no kola la mukiboy o teke loko no tchon na pris na tala kaka exemple 2 jours à pamba régie des eaux à biso que non tozana problème à maille 2 jours to somba ba bidon 5 litres on a ba 1000 francs mais to somba na ba 1500 pour nani l'état est incapable et non ne sali que pour na maille wane mat parce que régie des eaux a signalé déjà que na opinion na que 2 jours bozana maite si qu'on a 2 jours on a sali que bon matsabilo et c'est important au monde donc l'état faut assumer ma campagne sur tous les plans. Comme na suka émission Kindoki politique ya lelo tozali bongo na madame Solange Koumeka ozali coordonnatrice ya Ligue de femmes Kimpavita ceux qui mo ya suka okoki oloba ko s'adresser na basi kozani. Bon mo nanga ya suka na ko adresser pa basi na ligue ona na Kambaka na ko senga ba maman que non par rapport ya moment tozana ngo ye pandémie oyo ba vague za ko mata makasi oyo na ko senga ba mama nyonso mama agiraka ndako mama agiraka bana surtout toza ko beta mbela pa ya bana bakenda ka classe bakenda osakana baninga na bango yeba ko batela mwana na tongo soka linga kende pesa ye désaffectant na ye pesa ye nini kashine na ayeba ko batela nango même yo mongo pe oza ko teka na activité oyo zalaka nango fo yeba ko zala nango déjà oteki osimbi désaffectant na yo ozana kashine na ozo solana client pour que o éviter ba pandémie oyo toza ko koma nango ba kaiza ko mata tout moment oyo naza ko lancer appel lisusu et pe bande ko na ngai ba mama na ngai ya lukunga ba mama na ngai ya lukunga nazoya pour la na habite so tolba pour la combien fois toza kokuta nsusu na milulu o ezali le 19 awa na ipen wana tokoyeba ndenge nini ya kosolola tokoyeba ndenge nini ya kopartager bambition politique na biso toza nango mingi ya kolobeza te napesi bino kaka mbote esika bozali le 19 tokutana wana pour que toyeba ndenge nini ya kosolola adresse soki eza na bato bakolinga baya nsima ya kolanda yo. Bon, adresse ezali point de rencontre ezali na ipen parce que eza vraiment na mwa kati okay. Ipen eza tellement vaste ipen ezaka na nzela boete ipen fo kokota na kati kuna fo yeba lieu de rencontre ezana na ipen wana après to koyeba ndeni nini point de chute ndeni to kokota na kati kuna. Ok, soko lingi okutana madame Solange Koumeka pe adhérer na lisanga o ezali ko kamba ya ba femme qui pa vite okoki ko benga juste na numéro ezali affiché na bas ya écran na biso to comme na suka édition na biso Kindoki politique à Mokoneledo nazaki nesenga ko présenter les bino merci na bino bozaki belé ya ko souhaiter nga ba heureux anniversaire partout dans le monde. En tout cas, je me suis sentie honorée et aimée. C'était vraiment partout. Aux États-Unis, en France, je reçois vraiment des appels de partout. Des amis de l'Angola, des amis de l'Afrique du Sud, de Bénin aussi. En tout cas, je suis honorée. Merci beaucoup. Bande kwa Goma, merci. En tout cas, je sais pas quoi dire. Bozana pas si mais on est ensemble. Bande kwa Nabisha Beni, Natanga Subanani, surtout ya Kinshasa, na lobate, roman bo ça qui bien lobby bo randa kinga heureuse. J'étais vraiment aux anges hier. C'était vraiment tellement beau. Je vous dis merci sincèrement. Merci de tout cœur. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi hier. En tout cas, tous ensemble. On est ensemble. Tous alibota. Merci na rolinganga mingi et puis nga linga bino mingi sambino nazate. Merci beaucoup. Nakutani Nabino, lobby pour la émission Mosusu, Toroyamba, invité à Sika Kassi avec le même plaisir. L'autre, qui na Madame Solange Koumeka, tout cela qui n'est ma sola politique en Boka Nabiso. Madame Solange, merci Nandi Montimai Koyana Mituna Nabiso. Merci beaucoup. Merci Nabino Bolanda Kinga partout dans le monde. Vous continuez à commenter Nabiso et vous continuez à s'abonner à la page Nabiso, P, la chaîne YouTube Nabiso, KNB News, Toza ensemble. Pona kosala mosala kitoko pona kotunga ekolo na biso République démocratique du Congo na bosa na kolobate partout aux allez kaka na mboka moko ezali République démocratique du Congo. Alors longola ignorance pe dingambo kana yo poza na ngomi balete kibe na bota na bino tokutani lobi.